Alright, bande ko balandi ya émission na biso to mesana kolanda tango nyoso le diaspora debout. To ye lisusu na basije ya malamu ya minene ya mozindo o to memeli bino na koloba mingi te ya wabino molobeli o bo mesana koyoka tango nyoso Anderson Balapabo yende akolimbolela bino ako expliquer na population. Qu'est-ce qui se passe dans mboka na biso Congo? Bozala toujours branché, bokozala desité, mamba malamu ezali. Ndeko andele leader Anderson Mbote. Mbote mopanzi sango Didier. To sepeli ko yamba yo lisusu. Lelo tozolo bela bongo liwa ya Kadiombo oyo za toujours na information na minute oyo. Tokolobela lisusu liwa ya Mosengo. Et puis ba organisation na ngona ndenge batupe ya la muka basale organisation na bango en collaboration avec Senko. Et puis tokolobela arrestation ya Jakindala, hypocrisie ya Katumbi o azo sala contre Félix, tandis que Félix a fungola ki maboko a bengi bango na kata enyo sakri a pesi ba poste même au Félix a kwa ko PCT ma pesi tokolobela yango. Et puis tokolobela compagnie ya Moïse Katumbi MCK oyo a uti kolongola ba congolais toye ba qu'est-ce qui se passe là-bas. Et puis kolongola nzoto ya malu lesika bakundaki yango po bacha ya Mosengo. Qu'est-ce qui se passe aussi ça entre dans le prélat catholique? Senko et c'est bazo ça la guerre contre les Kasaïens tokolobela pe yango, arrestation ya Diom Ndongala tokolobela yango. Et puis retour ministre de l'économie plutôt, il faut retirer licence ya ba opérateur économique entre autres ba libanais banane o bazo teleme la décision du gouvernement pour biloko ekitatalo tokoyoka susu yango. Et puis dépassement budgétaire à la présidente. Quand on parle de dépassement budgétaire, on estime quoi? On estime bazo lo belani no juste ne to beta pe solo yango. Et puis José Makila na administrateur onatra ba suspendre bango et pas ya ministre Adel Kaninda à suspendre bango tokoye ba qu'est-ce qui se passe ndeko andele sans plus tarder toujours beton liwa ya Kadiombo to yebi azala ki ndeko na biso artiste et comédien. Après artiste et comédien ayaki kotele makomi ko sala ba vidéo pour na ko conscientiser peuple par rapport ya ba individu wa bande ko luka bakanga mboka en otage liwane ebimela ki wana ndeko Anderson liwa ya Kadiombo zo lobela onini ya solo mopanzi sango na biso Didier, ya solo toye liboso ko pesa nanu balandi nyonso ya émission na biso ya diaspora na mokili mobimba. Tobandaka na kokumisa Nzambe kozongisa lokumu epa Nzambe abateli biso apesi biso souffle la vie. Kino lelo toya komona na lisusu na bilili pe pona kopesa basango na bato pe na ba pepe congolais nyonso balandaka biso pe balingaka biso. Tozongisi lokumu pe merci epa Nzambe pe toye kopesa bambote na pepe congolais pe na pepe nyonso ya diaspora debout na mokili mobimba. Merci pour la soutien na bino. To senga na bino ba émission na biso boye ba ko partager yango na bandeko nyonso. Pe boye ba ko s'abonner na ezali na chaîne na biso ya YouTube. Bo s'abonner peza massivement. Toza na posa ya soutien na bino, bo s'abonner po pesa ka biso makasi ya kolukela ka bino ba information. Na eko répondre na motuna na yo les grands journalistes Didier. Pona papa Kadiombo sango oyo komeli biso ezakake na matoi ya komona moko na biso de père et de mère 100% congolais basi koko isa mutu na ye na bitumba oyo toza nango monene na mboka na biso. Papa Kadiombo aza moto asali mingi pona mboka na biso République démocratique du Congo. Ya liboso toyebi papa Kadiombo na kati ya comédie azalaki un comédien star moko ya makasi oyo ajuaka na poste nyonso to na scène nyonso oyo bakoki kotia ye. Papa Kadiombo azalaki ko jouer na comédie azwaka ba voix ya ba leader politique
ndeti ya Mobutu akoki koloba soki okangi miso ozomona lokola président Mobutu en vie. Soki alingi aloba lokola papa Etienne Tshisekedi, soki okangi miso omona lokola papa Etienne Tshisekedi en vie. Papa Kadiombo a marqué histoire na ye ya makasi na kati ya comédie. Pe abimisi ba grand artiste, ba comédien ya makasi lelo bazo sala fierté na mboka na biso lokola o ezali ba sai ba pakalowi bazali bana ya comédie ya Papa Kadiombo oyo abimisi lelo bazo sala musala oyo eza komona na soki tozokanisa ba théâtre ba sai ya Elenga Mandalala. Est-ce que Nzamba salanga boye wana sai aza plan na sima ezelo côté azoyebisa bato est-ce que Nzamba salanga boye azolakisa bato na sima plan eloko moko te ezalaki tomona ba grand théâtre wana o bango basala. En tout cas Papa Kadiombo aza mutu oyo a marquaki époque na ye surtout na kati ya théâtre. Après tango pouvoir oyo ya des peuples d'abord et koya président Fachi azui pouvoir ezongi na peuple congolais ne Papa Kadiombo conscience na ye sali en tant que patriote mwana mboka alobite akoko fanda kimia te na basango oye azanango na ba histoire ya mboka na biso ye azanango ye akoya akokota sikoyo na media po a expliquer peuple congolais nini oyo biso toyebaki te. Biso nyonso oyo tozoloba tozwi ebele na nzela ya Papa Kadiombo. Tozwi connaissance ya ba histoire ya makambo ebele oyo eleka na mboka na biso oyo biso toyebaka te. Lelo biso tozwi yango. Lelo biso pe tokomi koloba bato bapesi biso gu ya koloba boye. Parmi bato bapesi biso gu Papa Kadiombo aza na kati abakiseli biso ebele na kati ya musala oyo biso tozosala. Papa Kadiombo a expliqué ndenge nini Mobutu azwa pouvoir. Papa Kadiombo a expliqué ndenge nini tozwa indépendance. Papa Kadiombo afanda kimia te a expliqué tango ya Banyamulenge zaka korenye tango président azalaki na Angleterre alobaki ke Banyamulenge baza ba congolais eza na batebele ba comprendaki te batebele basilika. Mais Papa Kadiombo azwaka temps ya ko expliquer peuple bato ba comprendre langage ya président ndenge alobaki ke Banyamulenge baza ba congolais na bitumba ya FCC cash. Papa Kadiombo azalaki tango nyonso koleka na media pona ko expliquer ko pesa ba idée ya malamu na président république ko pesa ba idée na mon général Augustin Kabouya na président Aïe Jean-Marc Aboun, l'homme qui a dit non. Papa Kadiombo azwaki musala ebele ya ko expliquer asali musala munene na kati ya mboka na biso ya ko réveiller peuple congolais ya ko expliquer peuple congolais au peuple congolais yebaki te kino président yo kozwa mokano akati alliance wana ya FCC cash tango président aye kosala union sacrée parmi bato bapesa président ba idée ya malamu Papa Kadiombo aza na kati par rapport ya ba analyse na ye par rapport ya mayele nena sagesse no azalaki na yango biso nyonso tozalaki d'accord pe tolingaki ba émission ne tolingaki ba analyse na ye to bandai kozwa quelque chose na makambo Papa Kadiombo azalaki koloba tozalaki kolanda ye penza toye komona ndeko na biso mwana mboka 100% de père et de mère Noël Tchani aye kopesa proposition na ye ya loi sur élection présidentielle pour mutu nyonso a participer to a déposer candidature na ye na élection présidentielle il faut azala de père et de mère et Papa Kadiombo
azalaki koexplike yango malamu. Ndeko na biso Noel Chani atangaki koma mutu te aki kodepose mpo na kosekerize oyo ezali kaka territoire ya mboka na biso République démocratique du Congo. Atangaki koma mutu te, azalaki na ide ya mutu te, akanaki mutu te. Kasi arezonaki kaka bambula eleki ebele na mboka na biso. Ba traître bazalaki ba infiltre mboka na biso tina mutu ya mboka tina niveau présidentiel ya mboka na biso nyonso zaki infiltré. Nde Papa Kadiombo afandaki mete pona ko expliquer toye komona batu ya ensemble basali nini basiliki toyebi te basilikelaki nini. Nde bitumba oyo ebandi lelo oyo toye komona bakitisi mutu ya Papa Kadiombo. Merci maloba mboka yo journaliste. Alors liwa ya Kadiombo oyo ekoki kozala banani baluki yango? Est-ce que ezali batu ya Lamuka? Est-ce que ezali batu ya FCC? Ou bien abeli nepe normal? Liwa ya Papa Kadiombo ezali liwa normal te. Liwa ya Papa Kadiombo euti na batu ya ensemble. Ensemble ya Moïse Katumbi. Par rapport ya Papa Kadiombo tanga zoleka na ba media na azako linga ko expliquer peuple ba information vraie au peuple yeba kité si Moïse Katumbi nde ya mwana complot na bango basali ba bengisaki ba journaliste na kati ya Katanga ba journaliste bake Katanga basali complot na bango. Il faut ba banda ko kitisa mitu ya batu oyo nyonso baza ko soutenir loi oyo ya des pères et des mères 100% congolais. Tomona oyo ezali Daniel Safu alobaki mutu oyo akoya kokotisa loi oyo ko déposer yango na Assemblée nationale toko lia e toko boma ye. Tomona ba déclaration na bango na Katanga ndenge nini basali. Tomoni ndenge bazo menacer bakasaye na kati ya Katanga. Biso nyonso tomoni yango. Pe batindaki bato, ba organiser bato na bango, ba ekokotela Papa Kadiombo na kati ya ndako, ba piyeye. Studio na ye mobimba biloko na nyonso a travers kanango, ba panzi ba buki oyo akokende bakena yango. Nde na nzela wana ba ekopoisonner Papa Kadiombo. Ba poisonner nde poison wana ba poisonner nde ememi Papa Kadiombo na liwa. Mwana mboka tokene musika te selon yo moi mingi tozolo bela Papa Kadiombo mais to beteno entre parenthèses arrestation ya Jacques Ndala bamsu balobi bakangiye yenda za commanditaire ya liwa wana ya Papa Kadiombo. Selon yo okoki ko confirmer makambo oyo? Ya solo eloko ekangisi Jacques Ndala. Premièrement, eza maloba na ye moko. Jacques Ndala a eu audace ya ko défier peuple congolais. Jacques Ndala baza ba congolais oyo bandimi koteka mboka Congo na mopaya. Bandimi koteka personnalité na bango, kabaki bomutu na bango likolo ya mbongo. Nako kabaki muntu na bango bakabi valeur na bango bakabi e balingi pe bateka Congo e ko simba te. Jacques Ndala par rapport ya ba déclaration na ye moko alobi il faut toye babanda kuna bango to kende ko visiter bango. Ba kende ko visiter banani, ba kende ko visiter bato nyonso bazo soutenir loi ya Noel Chani oyo eza kolobake président république il faut à des pères et des mères 50% te mupayate ne bango balobi ke ba okende ko visiter azo tuna na batu na bango bazalaki wana lobi aska boyebi ndaku ya Singi Pululu député Singi Pululu batu na bango balobi to yebi il faut tokende ko visiter ayebi si bango bo se prendre à charge bo se la mot d'ordre te o nyonso koyela bino bokende kosala pe a komiti na niveau ya kolobake
bango bayebi état de siège te, bango baza na état d'urgence. Atuni batu na ye, est-ce que bino boyebi ndaku ya Noël Chani balobi toyebi, bozela mot d'ordre te, bokende ko visiter ye, bosala nyonso ekoyela bino na mutu, bakoyeba biso. C'est le complot na bango. Il faut bakweyisa mitu ya biso nyonso yo, toza ko défendre mboka na biso République moitié du Congo. Bao nyonso bazo défendre Noël Chani, bao nyonso bazo défendre l'institution présidentielle, président République Fati, bao nyonso bazo dénoncer ba plan na bango. Nde bango bazwi décision balobi ke bakokweyisa mitu ya bato wana nyonso. Batangi Singi Pululu, batangi Noël Chani, batangi o ezali ndeko Israël ya bosolo na politique, batangi o ezali Pasteur Guini, Abbé Chole, président René, président Son, Miyake, Mwana Koli, Benjamin, bazotanga bakombo ya président Gilles. Mwana mboka toka to maloba te. Est-ce que ozomona pete ke loi oyo ondire bandi komema division na kati ya bakongolais? Loi oyo ezomema division te. Loi oyo ezali malamu po ekobimisa ba infiltré na bapaya. Baboyi mwana mboka congolais te, mais batie limite po na ko protéger sécurité ya mboka na biso. Mboka na biso ezala malamu et dépendre premièrement na bana mboka nde balingi ba sécuriser o ezali place ya présidence. Ba pesa ngo na mwana mboka pe na ba poste régalier et dépendre kaka na bana mboka. Mais bango ba moni yango mabe pona nini? Est-ce que bango bako ko koma bako ko zala ba député te? Bako ko sala business te? Bako ko sala misala musu te? Kaka il faut bazwa présidence. Wana biso to boye ko simba te. Pe boko boma mutu te to ko kena bino tina suka. To ko kena bino tina suka. Mwana mboka toka to maloba te. Par rapport ya makambo ndenge ezokendela. Poto moni Moïse Katumbi bazalaki na kati ya lamuka, Mbemba bazalaki na kati ya lamuka, Moujut na Fayulu bazapeka kuna na kati ya lamuka. Malgré cela, mibale kuna batikalaka bango na lamuka, ba mususu wana babima bima na bango. Mais Moïse Katumbi bazalaki na kati ya union sacrée. Oui, aza na kati ya union sacrée, mais molimo na eza na kati ya lamuka. Bakabwana te na kati ya lamuka, mais basala stratégie ya 2 poids 2 mesures. Mibale bakende, mibale batikala. Basala stratégie na bango baluka ndenge nini bakoko kweyisa kokanga président Fati na kati ya piège na bango. Bango baluka ki bakanga bakweyisa Fati na kati ya filet na bango. Nde moni bakabwani DD 2 poids 2 mesures. Poto luka ndenge ni toko bebisa o ezali mission oyo munene Fati aye nango na mboka. Toluka ndeni toko freiner, toluka ndeni toko faire échouer na mission o yaza nango o peuple congolais apesiye o nzambe na likolo atindeli biso ye na kati ya mboka Congo. Bango baluki nde ba freiner ba bebisa nde omoni baye na kati ya union sacrée. Soki tolandi yo malamu donc Katumbi aza na kati ya union sacrée mais aza hypocrite. Yes. Donc tokolo ba hypocrisie ya Moïse Katumbi. Ya makasi grand hypocrite. Yo siko zo lobela ngo ndenge nini? Lobela no hypocrisie wana. To bandi na expliquer que pour peuple congolais comprendre que Moïse Katumbi aza hypocrite. Moïse Katumbi atiki Kabila alobi likambo ya 3e penalty. Oyo aboyaki Kabila abeta 3e penalty parce que Kabila beta 2 penalty. Première penalty na 2006. Kabila beta faux penalty et kota na 2011 abeti 2e penalty. Ezaki ba faux penalty mais ekotaki. Tant ekomi na 2016 pour la 3e penalty, Moïse Katumbi alobi te 3e penalty yo beta te ngai nde fona beta yango. Ba yokani na Kabila
basali lokola bakabwani lokola badiscuter lokola bawoleli mbongo po Moïse kende na aya na diaspora aya kokosa ba diaspora Moïse kenda pousa na pembe na IDPS po asomba IDPS akweisa a changer IDPS na vision na yango na démarche na yango bazalaki na yango na bitumba oyo biso tobunda na IDPS nde Moïse ayaki mission o Kabila tindelaki ye tellement IDPS eza ya Nzambe e Nzambe nde apesa vision na papa Etienne Tshisekedi pe aye kopesa na mwana Félix Tshilombo nde moni Moïse aeshua Moïse alakisa na monde entier alobi ke nga candidat na nga eza Félix mais abimisa mbongo a soutena Fayulu biso nyonso tomona yango na tangu ya élection Moïse bazwa parole na mbemba batelema basengana batuna bango bato balingaka bango bato balandaka bango voter Félix te voter nde Fayulu mais peuple congolais aboyaka koyoka o ezali demande na bango to mot d'ordre na bango peuple congolais alandaka vérité alandaka lumière a vota o ezali président Fachi biso nyonso tomona yango pe tolanda yango mais président Fachi na bolingo na ye alobi ke Moïse lokola bapimelaki yo passeport baboyaki ozonga na mboka na République du Congo ngai na ndimi ozonga zonga na mboka na yo pe président Fachi azwi azongiseli passeport congolais atiki kimia afana na mboka asala politique ne asala business ne na kimia tangu président ayeko kata o ezali alliance ya FCC cash abengi ba politicien nyonso baya tokutana tosolola na consultation au président salaki tomoni Moïse ayeko ya pe na suka Moïse abimi alobi ke ngai na yaki kotala o ezali président te mais na yaki kotala frère nanga Félix c'est mon frère maintenant que comme na partage ya gouvernement pour gouvernement ba wario ebima tomoni bat ensemble nde ba agisaki oh il faut bato ça o ezali cahier de charge na bango oh il fallait ba pesa bango 10 ministères mais bango balobaki ke biso toyeko senga ba poste te pe tozana taya ko senga te mais tomoni hypocrisie na bango et lelo tolingi tozongisa Kongo na bana ya mboka Kongo na ba congolais ndenge bango moko na Katanga balobaka ke Katanga na ya ba Katange mais ceux qui lelo babi Kongo ya ba congolais mabeni ni ezaka quand même parole ndenge bino na Katanga bolobaka Katanga ya ba Katange sikoyo mabeni ni bomona Jakinda lazolobake aza muluba aza na droit na ye ya kosala choix na ye akoki kaka te kozala membre IDPS to pe akoki te kozala ko soutenir Fachi to IDPS ye aponi choix na ye za Moïse Katumbi oui tolobi oui oza libre eza mabete mais siko bino bomoni mabe ndenge nini papa Kadiombo azaki Katange a soutenir Félix bino bomoni mabe boketi bobomae neto lakisi o ezali hypocrisie ya Moïse et lelo tomoni manifestation na ye sur la loi oyo président Kutu aza na yete na makambo ni de près ni de loin mais bazo kotisa président na kati ya makambo oyo bakomi kobundisa IDPS en tant que Noël Tchani aza membre IDPS ité l'idée toyoka la malamu singi pululu peuple azana posa alanda yo très bien olobi président aza na kati ya makambo oyo te est-ce que loi lokola ya loi ya Tchani est-ce que président de la République akoki kobeta ngo sambla oui ezali musala ya ba député président eloko asololaka na ba député bazwa o ezali
musala na bango amen. Bazwa o eza musala na bango basala o ezali musala na bango peuple apesi bango. Ne institution o ezali ya Assemblée nationale bazali libre ya kosala musala na bango, ya kosala réforme, ya kozongisa ba loi nyonso oyo pouvoir ya 18 ba bebisaki bango bazongisa yango ndenge ezalaki sans rien passer, sans ba rendre mutu compte, sans kokana mutu, mais bazongisa yango pona intérêt ya ba politicien nyonso congolais, pona intérêt ya peuple congolais. Nde omoni président azongisa pouvoir ya ba député na bango moko po basala musala bazala libre babanga eloko te. Eza pasi pe mawa sikona nyonso oyo bayimboka bazolanda yo koyebisa na bayimboka nini pona par rapport ya position ya Moïse Katumbi na loi ya Tchani, par rapport ya ba membre na ye ndenge bazokomi ko réagir bona yebite yo koyebisa na population nini po eza na mutuna ndeko moko atuna kezolanda na simu ya solo. Biso nyonso tomoni toyebi Moïse Katumbi aza nani et toyelandi lisusu déclaration ya Yaya na Kantebe Katoto o awuti kosala a expliquer na biso po tangu papa Kadiombo azalaki koloba bango bamonaki munguna ti bakwesi mutu na ye na se, mais Yaya na ye moko a expliquer lobi ke Moïse Katumbi azali demi frère na ye na côté ya papa na bango azali juif, grec, italien, mais bazali ba mama différent. Tangu mama na bango akufaki nde papa na bango ayaki akomaki kobima na borni na ye boy na ye nde Zambien. Mama na Moïse Katumbi nde boy wana zwaki zemi nde aboti Moïse Katumbi. Moïse Katumbi papa na azali grec, juif, italien et maman na ye azali Zambien. Moïse Katumbi azali congolais te. Sikoyo bakende pe batake o ezali Kantebe Katoto kasi po ye pa lobi vérité. Pourtant papa Kadiombo azalaki koloba bango bamonaki yango mabe. Moïse Katumbi azwa problème na gouvernement na biso akimaki na Zambie ba bien na biso ba richesse na biso ba or ebimi na Zambie po ke na fruit du sud ekomi na ebimi na Congo kutu na Lubumbashi po ke na fruit du sud ekomi na Zambie. Gouvernement Zambie akangi yango. Gouvernement na biso etindi ba délégation o ekambamaki na kombo na ene na kufa Chiluba président Chiluba délégation na biso na oya kufa nani oya kufa na avion Katumba Mwake yenda zalaki chef ya délégation na biso. Tango bake kuna ba sololi na gouvernement ya Zambie nde basengi na gouvernement Zambie babimisa mwana bango wana o gouvernement na biso eza na mbongo na ye. Tango babimisi boy Katumba Mwake batala bo Moïse Katumbi bayebisi gouvernement zambien babite oyo aza ndeko na biso congolais azade na problème na président na biso nde akimaki aye awa bango babimisi na ba preuve ya kolakisa ke Moïse aza zambien et mama na ye aza mwana na bango ya Zambie. Ne gouvernement na biso efuta ba mbongo wana ba biloko nyonso ya Moïse. Mwana mboka ozozongela place wana expliquez nous na bayimboka au juste bamusu bazolo baza italien bamusu bazolo baza juif yo olobi aza zambien côté yonga na yo azala congolais jusqu'aux 4 nationalités au juste aza côté nini vraiment nationalité aza nango. Oui na vie to na politique to na business soki mutakomi na moya komi na mbongo akoki pe kosomba ba nationalité différent mais ba nationalité onyonso ye azosomba ekofalsité ye kaka na business ye azosala. Na business ye azosala ne akozwa facilité ya ko déplacer ya kosala ba échange ya kokende ba mboka oyo ye asombaki ba nationalité parce que na ba mboka wana
akotia mbongo na ye na bakonti wana ya banke, akokoma lokola opérateur économie ya bamboka wana, e bamboka wana bakofacilite ye na bamakambo mosusu po business ekende malamu. Nde esalamaka ndenge wana. Nde ba Moïse wana lokola bayibi mbongo ebele na mboka na biso, batie mbongo na bango partout, même na ba Italie partout, nde bazoki facilité. Mais Zambi ezali mboka ya mama na ye, aza na facilité ya kozwa nationalité zambien. Italie eza mboka ya papa na ye, aza na facilité ya kozwa nationalité ya papa na ye italien, mais ba descendant ya ba papa na ye, ba koko na ye nde baza ba juif grec. Nde yango tobenga kaza juif grec par rapport ya ba descendant ya ba koko na bango. Nde baza batu ya juif, baza ba juif, baza batu ya Israël. Nde par rapport ya différence ya ba nationalité ya zui. Mais kokoma congolais akomi yango kaka tangu Kanambe azui pouvoir, nde abengi ye basala na ye par rapport ya ba mission na bango bazaki pona ko détruire mboka na biso Congo, nde pe bapesaki nationalité congolais. Merci. Ok, tolandi biso nyonso mwa explication mwa muke. Mais na makambo nyonso yo lobi etindiki biso kozonga na motuna oyo ndeko atunaki si likambu ya Senko. Senko ezotelemela makambo ya seni o bakasa yente. Mais koto yo lo ya Tiani elobi ke no o boye na boye te. Parce que oji se place wana ozo balancer yango ndenge nini. Est-ce que Senko bazali pona population ou bien bazo boya candidat kasayen po aza a la poche na président de la République, ou bien eza nango kaka pona koluka kotia mutu na bango ko manipuler do eza carte bazo beto bezani no juste. Ya solo Seniko baza deux poids deux mesures. Seniko balingi président Fachi te, balingi ba faire échouer président Fachi na makambu nyonso. Tomoni na makambu ya gratuité d'enseignement, ndenge Seniko pe Église catholique babundisi gratuité de l'enseignement. Mais lokola Nzambe aza na contrôle ya makambu nyonso Fachi aza ya Nzambe, nde yango tomoni to longi et gratuité d'enseignement lelo efandi bana bazotanga ya ofele. Problème eza nini na kati ya Seniko? Seniko baza na haine contre président république et bakomi ko menacer yango na bakasayen. Problème ekoyi na kati ya Seniko, tomoni tangu réforme ya Seni pona ko remplacer ozali bureau ya nanga o ba travaillaki na 2018. Tomoni Seniko etelemeli ke po mutu akoma président ya Seni akoki jamais kozala un kasayen. Pe asengaki balongola 3 personnes ya ba kasayen o bazalaki na candidature ya présidence ya Seni. To regretaki na likambo yango ezanga te munazolo bango, meza pasteur Soni Kafuta mutunda bimisaki makambo a dévoilaki yango na peuple mokili mobimba balandaki yango. Mais lelo to komona lisusu après liwa ya papa na biso Mosengo, Église catholique à travers cardinal Ambongo ba décider balongola nzoto ya mowe ya kufakala malula na bisika oyo batiaki ye, na bisika babombaki ye na mozole wana balongola ye bakende kotia pesi msusu po ba remplacer batia Mosengo wana. Pona nini basali yango na cardinal Echute? Pona nini basali yango na batu msusu te? Est-ce que zakara en oyo Ambongo na Seniko baza nango contre bakasa te? Nde yango bangi ba humilier o ezali corps ya cardinal Malula. Nde yango tozo mituna pe tozo telemela likambo oyo. Peuple congolais to fongola misu pe tozo senga na Vatican
papa ayeba makambo oyo toyeba nini au juste eza koleka na kati ya église catholique. Merci. Ok, ezosala bongo pasi pe mawa na likambo oyo na moni o touché déjà likambo ya malula mosengo tout ça boye na boye. Est-ce que aussi c'est église catholique, église fait ça au milieu d'un village. Maintenant église catholique baza na ngambu nini aussi? Baza na ngambu ya banguna ya Congo, église catholique oyo eza représenté na Seniko na mokonzi na bango abe mokonzi na bango ambongo. Baza banguna ya Congo bazo bundisa Congo balingi te Congo évoluer. Toye komona lelo toye koyeba ke Seniko eza na kati ya Lamuka El Martin Fayulu. Tomoni déclaration ya cadre ya Lamuka Lisanga Bonganga. Tango aza kosala pona ko rendre hommage na mutu muneno akufeli biso na mboka Monseigneur Mosengo. Lisanga Bonganga a expliqué batu nani Monseigneur Mosengo. Pe liloba oyo esali ke to comprendre, a félicité Mosengo pe a reconnaître ye na kati ya combat ya vérité des urnes oyo Martin Fayulu abundaka. Lisanga Bonganga a reconnaître Monseigneur Mosengo na kati ya combat lokola un grand combattant, un grand stratège na kati ya combat ya vérité des urnes. Oh, et kamwisi biso nzoka Monseigneur Mosengo yeba ozali kobunda po Fayulu azwa pouvoir, mais peuple Congo ba vota Fayulu te. En tout cas esali soni pour na église catholique nyonso oyo ezalaki na kuku lelo ebimi na poasa. Malobombo kwa yo journaliste esali biso pasi na makambo oyo ba vérité yo zali kobimisa. Donc Mosengo abandai kolite pour la vérité des urnes. Oui. Ensemble na Fayulu. Mais kolite. Mais Mosengo akenda kite kasi na tribunal. Tout le monde a Fayulu yo monde akende kite. Mosengo asala déclaration na Belgique. Aloba Congo ezali mboka moko ya chance loko pamba président Félix a mérité te kozala président. Alokoti pouvoir ya kolokota na chance eloko pamba. Ataka président Fachi. Mais Freda Fachi aza bolingo. A kontela mabe na ete akangela ekanda te, alimbisa alandela kutu yango te. Tomoni pe na liwa na ye, bino moko bomoni na médaille ya suka o eza ko reconnaître na rang ya ba héros national. Tomoni président Fachi ne mutaye kolatisa ye tina dernière journée. Tanga kuya ki malade avant ba évacuer ba tina ye na mboka mopaya akende kozwa ba soin ezalaki kaka président Fachi nde ayaki kotala ye. Tala bolingo ya président Fachi azolakisa même na banguna na ye, même na bato bazolakisa ke balingi ete, mais président Fachi azolakisa bolingo ne na bango. Mais tala bitumba oyo bango babundi yango tomoni ambongo na Seniko bazo continuer na bitumba na ya kobundisa Fachi ekosimba te. Ok, ba imboka tozo ebisa na bande ko boye. Même Mosengo ava ba nommé cardinal et pape ava nommé cardinal ya mboka wana asinga ka vie ya président de la République. Yes. Tango Félix akendaki akutana na pape, Félix a pesa aval na ye. Yes. Non, zo mutu oyo tout ça bona. Ya solo journaliste. A juillet, nde moni ba nomaki ye président de la République. Et ba nomaki cardinal. Eza kutu Mosengo te eza ambongo. Ambongo. Yes. Maintenant, Batouana Bayena Ayena Kinshasa, mais c'est liboso à Salaki na stade de Marty. Azwa Jeep. Ba PC Jeep, pas président. Mais mouté à Mabé. Bande koyo sala pasi, donc to bunda pour l'intérêt à peuple. Ya solo. Église, il fait ça au milieu du village. Église est cause à la partie privée. Yes. Église, il faut ça naître au milieu du village.
Donc, ça le quoi, la village moko boye, un village comme ça, église, Pona milieu, na millier. normalement, église, il faut y accompagner la vision, il y a mokonzi ya mboka. Yes. Ce qui mokonzi mboka, azo tambola mabe, nde église ebimite mokonzi mboka, awa, au dérouté, il faut zonga na nzela. Oui. Molobeli toka to maloba te tozi au moins tamuke, to expliquer na baimboka bana ndabiso malamu. Tangu loi oyebimi ya kokitisa ba Thompson, ezalaki le peuple d'abord te. Yango nde le peuple d'abord. Siko église esalini. Église bafandi kimia. Bazo elaka ka élection. Bango bazo wele l'élection, balingi te mboka Congo ebonga. Bango balingi mafia na bango bazaki kosala na ba école fictive na bango. Oyo bango batiaka pona kozwa mbongo ya l'état. Na ba nombre ya ba professeur fictif o bango batia bakisa ba nombre ba professeur po bazwa ka mbongo eza na ba cardinal ba sango oyo baza na ba carrière minée baza ko soutenir guerre ya est ba soutenir ba rebelle na basango lisusu baza na kati ya makambo tomoni ambongo déclaration salaka na est ya que alobaki déclaration na ezalaki sur balkanisation. Balkanisation. Yes. Alobaka na peuple balkanisation ekokisami et ça compris na kati ya République démocratique du Congo mais kino lelo to mona ata 1 centime te ya mabele ya Congo ekenda na bapaya. Donc en réalité bazo bimisa de peuple na mouvement moko boy. Bazo manipuler peuple kokosa peuple koluka peuple atomoka contre président Fachi. Mais peuple congolais IDPS basi batimbisa peuple congolais papa Etienne Tshisekedi asi alakisa peuple congolais ndenge nini akoko comprendre langage ya banguna pena bato balingi mboka peuple congolais asakoma martyr tosi toyekola déjà ba langage ya ba politicien na ya binemi ya Congo na se ya nzete na parlement debout toyebi déjà ndenge monguna lobaka ndenge nyoka lobaka toza ba FT po boya kosa biso ndenge nyoka kosaka Eve biso toza ba Adam bokokosa biso susute. Merci. Ezo sala pasi ba imboka bozo ka ba révélation toujours. Moi la mboka tozo ngana no mwa muke na likambo ya Moïse avant to clôturer na dossier na ye. Ezo le kani na MCK mining soki nini wana ya Katumbi. Tomoni ke o balongoli soki batu likambo ngo eza boni. Ya Solomon na mboka mutoyo étranger oyo meti oyo biso to yambaki na mboka na biso elobi nango président Mboso to pesi bango identité to pesi bango mbongo to zongiseli passeport to zongiseli na mboka nzoka to milukelaki makambo nde balobaka babokolaka mwana nyoka te kinti akoya koswa soki akoli tala lelo yo ingratitude oyo baye kolakisa na biso tangu bazwanaki basala baje na bango na président Kabila ye akende na exil libanda bakosaki batuke ateki kompani wana atekeli yango italien moko bo mundele moko bo nzoka italien wana ndeko na ye. Oh ya solo wana oui baimboka bolanda ba révélation akosi peuple congolais akosi batuke batekeli yango italien nzoka italien wana ndeko na ye italien wana azui kompani abandi ko travailler a garder kaka ba travailler na kati ya kompani na ye wana tangu président Fachi aye kozwa pouvoir asengi na ye Katumbi zonga na mboka na yo fanda osala musala na yo ne baye kosala stratégie ba memi lokola bazana ba conflit ye na italien wana bake na kati ya justice kosamba na kati ya kosamba lokola justice ayebaki ne ba jo wana te alandi kosamba na bango bazui kompani bazongiseli yango Moïse Katumbi tant bazongiseli ye kompani lokola ye azoyi na peuple congolais ayini de père et de mère ayini 100% congolais badeko peuple congolais boyoka Moïse Katumbi alongoli 260
personne na kati ya compagnie na ye sans kofuta bango ba décompte final na bango sans ko rendre compte que baza na basi baza na bana baza na ba famille ba misusu basali ba 15 ans ba misusu basali ba 10 ans ba misusu basali ba 7 ans ba 9 ans ba 8 ans na kati ya compagnie wana mais lelo abwaki bango boye mutu ya boye soki tolobi to tchaye président de la république tokosuka wapi tala lelo papa na biso Kadiombo mutu na ye lali na se balalisi mutu na ye ndenge bakanaki mutu aza koboma batu boye soki biso tozwi tondimi akoma na président akoma na présidence akoma président mboka na biso oyo tokosuka wapi vita abimi premier na lina foot ya mboka na biso ake ko corrompre ti bazwa ba point ya vita bapesa ye bazwa coupe bapesa yango na mazembe tala mutu alingi corruption ya boye ne bato ya vita badeklare balobi invita kribe nyonso bisika azali avote mutu ya ensemble te tomoni pe pasteur Gini mutu ya daring asengi na badarimen nyonso mutu moko te avote to apusa na pembeni ya bata ensemble me ngai naza kosenga na mémoire ya papa na biso Kadiombo tous les comédiens nyonso ya mboka na biso mutu moko te apusa na pembeni ensemble mutu moko te a soutenir ensemble mutu moko te a voter Moïse Katumbi to na batu na nyonso ensemble na élection soki kosalama na 2023 na 2025 na 2028 problème kozala te mais to garder message oyo mutu moko te akende ko soutenir oyo ezali Moïse Katumbi na batu na nyonso ya ensemble na sengi na tous les des pères et des mères 100% congolais bozwa conscience mutu moko te apusana pembeni ya batu ensemble to ya Moïse Katumbi ba oyo baza kuna na sengi bobima na lombango parce que bozana danger kuna parce que aza kokana bino e lobi ndenge ezalaki papa Kadiombo lelo to lobi kuna ta mususu kozala pe yo 100% de pères et de mères bozwa conscience bozongela mboka eza na posa na bino. Merci. Sombelesi kabisanga tobandi kokende bongo molo na suka ya émission na biso ezosala pasi pe mawa isengeli bandeko ya réalisation bapesaka biso mwa temps po tolobelaka yango vraiment tozwaka vraiment te ya kobetaka vraiment sete na makambo oyo po ezosala pasi pe mawa ebele bazo comprendre te akutani kaka na poste moko bona Facebook Katumbi oyo balingi basala Katumbi nana yango alingi asala Katumbi mabe oza congolais te oyeba pesho nationalité oyeba sali boye nyonso bapesi yo sala business osali business siko yo wana nyonso ozomona te ifo kaka okoma président de la république na Congo eza na bacongolais te de père et de mère batangi classe ifo tozela kaka yo uti tuive nde okobongisa Congo odirige Lubumbashi pendant soki 9 ans osali nini ata nzela pamba kabula katu ye wana deja bokino tala banzela na bafrontière bandako bazotonga eza mwa pasi pe mawa mwana mboka tobetana mwa lisolo ya Jomi Ndongala ndeko oyo toyebi abundisami pe mingi awutaki na boloko pona makambo kaka ya viol la wasu tosoka siso bakangi siso ki viol mwana mboka eza boni eza mawa pona ba politicien na biso ya mboka na biso Congo biso nyonso pepe congolais to bunda pona likambu ya Jomi Ndongala ndenge bakangaka etango ya Kabila pona likambu ya viol toyebi ke kopa ya Kabila ezalaki sala na yo mabe mais soutenir Kabila mais soki osali mabe oza contre Kabila bako profiter na erreur wana bako kanga yo bako tia na prison kanda bango bazalaki na yango likolo ya Jomi Ndongala tangu bango bazwaki piste oyo bayokaki lisango nde ba profitaki na sima ya likambo ya viol nde biso totalaki mingi intention na bango pe toloba ya solo toyebaki penza teke ezali misala ya papa na biso Jomi Ndongala
tolingaki ye mingi tobundeli ye tosaleli ye bamarche totamboli tosengeli libération mpe mwana mboka ye koya azwi pouvoir Fachi Beton apesi ye grâce présidentielle babimisi ye na kati ya prison mais lelo toza peza déçu ya koyoka ye lisusu a violé mais na kosamba na procès na bango toyoki ya lobi a violaki te mais atiaki kaka musapi mais kotia musapi wana eza déjà viol na mwana ya mukie mwana wana za soki na 14 soki 16 ans nde na yoki alobi kaka simbaki ye kaka mais to regrette na ba arti oyo Papa Diomi Ndongala yo za docteur te oyo yo ko bana ko tieke ko examiner bana to ko examiner bana basi yo za docteur te pona nini okoko koma tina niveau oyo en tout cas eza pasi pona Diomi Ndongala ezosala pasi mpe mawa na bapoliticien na biso ezalaka kaka bongo soki eza ya solo en tout cas azonga susu na prison mpo tokoki kopermettre yango te bango baza bapapa nde bakoki koencadraka bano ya biso ekomi kosala pasi kotikaka mwana na yo papa moko bo aza pembeni o akokende opesa $200 pamba mpo ezosala pasi ntango tozokola toyebi keno yaya quartier aza yaya na yo papa quartier aza papa na yo mama quartier aza mama na yo agangeli otiki oh bapapa na biso mama na biso bakomi kozwa biso lokola mibali na bango basi na bango me komi basi likamba soni mpona biso batobundaka mpona bongo mboko ezokende na kobeba obeza nde mokili ekomi okende na suka ayokisi komba na biso soni oyo tobundelaka ye ok bayimboka toleki bongo na suka ya émission na biso mais avant tosilisa il faut tobete na likambo ya Mpiodi Thomson mipanzi soso balobaki ote ezokita tout ça boye na boye mais jusque là réaction moko ezosalama te baministre eloko moko te baboyi au contre biloko emate lisusu koleka mwana mboka eza boni ya solo batu bazobenga biso na batelefone bolobaki biloko ezokita bopesi biso na baprix ya babiloko mais kino lelo tomona biloko na place ekita biloko emati lisusu baprix emati makasi e yango eza nini bolingaki botante biso bozaki kobetya biso mitema to eza nini bo expliquer biso bino batu bozaki koloba ya solo biso tangu nyonso to bando yepa na bino pona ko expliquer po pe ko répondre na ba question na bino peuple congolais o bino bozotu na biso na ndenge bozobenga biso pena o nyonso bozokomela biso tozali pona ko répondre na ba question wana problème eza nini ya solo gouvernement o tozali nango eza gouvernement ba wario gouvernement oyo eyaki kaka po résoudre o ezali besoin ya peuple congolais eyaki kaka po esala musala selon vision ya président de la république oyo tobengi le peuple d'abord tozomona musala moko ndenge gouvernement oyo bandi ezokende progression à progression ezosala musala malam par malam mais ezokende lentement et sûrement malembe tangu gouvernement akomi na problème oyo ya kokitisa biloko abengaki ba opérateur économie asololi na bango quelques opérateurs économie bazalaki d'accord et misusu bazalaki d'accord te lokola bao bazalaki d'accord bazalaki majorité nde gouvernement ayokaki majorité ba opérateur économie nde azwaki décision ya kokitisa prix ya biloko tant gouvernement aye kopesa position na oyo ezali ministre ya économie ministre ya communication nde aye koleka mpona kopesa rapport wana ya koexplike na peuple que biloko ekiti tomoni ba opérateur économie na ba oyo bandimaki na ba oyo baboyaki bake basangani bakomi bomoko batelemeli décision oyo ya gouvernement nde kamwisaki
ministre ya économie parce que ministre économie yenda za chargé à makambo nyonso pe yenda asololaki na bango et ko salake ba ko organiser ba réunion ya gouvernement na ba opérateur économie siko na kati ya ba réunion wana ba opérateur économie ba mitema mabe tellement baza ba kabiliste ba lingite recite ya gouvernement oya Sami Lokonde ba lingite recite ya président Fachi bango ba lingi peuple afinga président Fachi apesa président Fachi mo Congo ne tango ministre économie amoni bango bazo résister apesi bango 48 heures 48 heures ba raisonner pour soki ba raisonner malamu te gouvernement zoko bote la bango licence ya business na mboka na biso biso to sa ya ministre ya économie ba bote la bango ba licence wana gouvernement yemoko a organiser ba chambre froide a organiser ba dépôt ya minene na mboka a organiser ba place pe a expliquer na peuple a kende ko somba ba biloko na prix wana ya se soki gouvernement asali musala wana asali biloko wana ekozala malamu pona peuple a se retrouver nde yangwana tozo senga na ministre économie retirer ba licence nyonso ba opérateur économie wana biso peuple congolais peuple za kolela biso bato toza kolobela président tozo défendre président tozo fanda kimia te baza kobenga biso butu mo etongo pokwa ya koloko senga kabiso ya kolobaka na biso bino bato bozo défendre président boyebisaki biso boye mais kino lelo tozo mona eloko te ne yango biso tosenga na gouvernement bokota réunion na lombango bozwa décision pona kopesa peuple biloko ya kolia na prix malamu. Merci. Tokomi bongo na suka bachaka tembela gouvernement te. Yes. Il faut beau travailler pour l'intérêt à peuple. Botika distraction. Ceux qui besoin travailler pour l'intérêt à peuple te donc c'est que besoin compter quand on a intérêt na bino moko personnel na ba. Ko simba susute na mboka na biso. Moi na mboka to moni bongo eza na ba administrateur ya Onatra ya José Makila balongo longoli bango pona nini. Ya solo toyebi pouvoir ya 18 ans musala nini o bango basali baboma Onatra babomi o ezali ba compagnie presque nyonso ya l'état yango lokola restauration ezokota na ba compagnie nyonso ya l'état gouvernement asika Sami Lokonde ezo restaurer ba compagnie nyonso pe bazo sala réforme na ba compagnie nyonso ya l'état IGF o ezali inspecteur ya finance ya mboka na biso bazo ko auditionner ba compagnie nyonso ya l'état tant ba compagnie nyonso bazo mona détournement za kati nango bazo pesa rapport ne na réunion ya gouvernement elekaki bazo ki décision ya ko suspendre ba administrateur to ba DG to ba directeur nyonso o ba kombo na bango za na kati ya rapport ya IGF parmi ba kombo ezalaki ba kombo pe ya ba administrateur ya Onatra pe ezalaki na kati pe ya José Makila o azalaki ministre ya son abosanité ya transport. Ya transport. Oui, Onatra atali makambu ya transport, ma transport aérien o ya ba avion, transport ya ba bateau, transport ya ba train, ya chemin de fer. Onatra nde aza responsable nango mais ba transport nyonso wana ba boma yango ekufa. PCA plutôt, non transport PCA. Ya PCA. Merci ndeko journaliste. To moni ndenge ba bomaka o ezali nene bit na biso ya Matadi, port ya Matadi, merci. Nde ba boma port ya Matadi. Ba salaka ya bango 9 port. Ba bomaka Onatra na makamu nyonso. Mais lokola ba ekotelemisa gouvernement asika o ekotelemisa Onatra po Onatra ebandi ko fonctionner muke bandi ko zonga misala nango ebandi ko zonga normal nde ba suspendre o ezali José Makila
na ba administrateur nyonso ya Onatra ti bakoleka na justice. Après justice, tango justice ekokata makambo na bango, soki bakozala ba innocent bakozongela misala na bango, kasi soki justice ekozwa bango na bambeba na ba détournement, en tout cas bakolia vungu, bakokende makala, bakolia vungule, bakokende na makala. Nde problème ya Onatra eza yango wana. Merci. Mwana mboka la mokuse vraiment ngonga se ngonga tokomi kotala ngonga awa miniti se koki déjà bazo sala biso signe. Mwana mboka dépassement budgétaire à la présidence. Qu'est-ce qui se passe? Ya tomoni ya solo na likambo ya dépassement budgétaire na présidence batu balobeli yango et na ba information kuti ya lokuta ebimi ke bazo menacer IGF aya kosala koya ko auditionner présidentité pour na makambu ya 15 millions. Nazo pesa bato information que information ya 15 millions na ezalaki tangu ya kamera eza information ya lelote. Mais lelo yo ija faza auditionner présidence meto yoki akuti ba détournement na na bato oyo baza ba responsable ya communication ya président o bazalaki pardon o baota kolongwa nde IGF a remarqué o ezali ba détournement kuna toza kozela décision ya suka ya IGF tanga kopesa biso ne tokoya lisusu epa na bino pona kopesa bino ba information. Mais dépassement ya budgétaire elingi koloba nini? Elingi koloba budget ya mboka to budget to na kati ya ndaku mama na papa na famille bozwi bosali budget na bino na mois to kosalela $1000 et to komi les $25,000 bongai bosalela esili et komi kosenga tokende na kesi ya ndaku to ya famille tozwa susu $200 pour tokoma nango tina fin du mois. $200 wana ne babengi yango dépassement ya budgétaire ya ndaku to ya pays. Kutu bazo remercier na présidence oyo eza première présidence oyo elekisi au moins 30% ya budget ya mois o esengaki basala. Mais na ba présidence nyonso elekaki à part kolongo la présidence ya président Kasavu ba onyo se tikalaki ba bande kolekisa au moins de 1000% budget dépassement budgétaire. Il y a dépassement budgétaire. So balobi ba dépenser $1000. Bango bako dépenser 10 000 tant so bako matina ba $20,000. Mais mutakolobela zalate. Mais oyo ya présidence na biso ya sikoyo ezakaka 30%. Oyo balekisi metala mokili ndenge balobeli yango 30% kaka tala mokinde balobeli yango eloko oyo babengi dépassement budgétaire. Batu bakanisa ngo eza détournement te. Po batu mususu bakomolobo eza détournement te. Mais eza kaka balekisi budget. Par rapport ya budget monta o esengelaki budget esala monta wana esilaki tant ya budget oyo bango esengi basala nanu esilaki te to na ekomaki te. Il faut basala na 1 mois mais bango basala na 25 jours nde bake kosenga lisusu babakisela bango nde yango babengi yango dépassement budgétaire. Peuple congolais, en tout cas pouvoir oyo toza nango lelo ya Fachi Beton eza pouvoir ya peuple congolais, eza pouvoir eza na souci ya peuple biso nyonso peuple congolais tozala ini sima ya président Fachi pe ya gouvernement ya Sami Lokonde bazo sala musala munene pona mboka na biso. Merci. Sombele suka bisanga mwana mboka maloba suke pa ya yo kopesa bato mibale misato mbote
et bongo to clôturer émission na biso. Ya solo maloba suka eza tozokebisa na ba combattant nyonso diaspora parlementaire debout ba leader ya IDPS ya o nyonso babundisa Kabila pendant 18 ans na bango tozokebisa bino botsa makolo na bino na park ya Kingakati te. Tomoni Monseigneur Mosengo abundisa Kabila tanga ke kosala messe ya 50 ans. Tomoni lelo alali mutu na se. Mission na bango pe kuna ezali o nyonso abundisa bango ifo mutu na elala. Tokeba, tokeba, tokeba. Tokeba na Moïse Katum. To regretter na cadre oyo ya ensemble oyo bandimi kotia lokola DG ya Ogefrem. Merci Mopandi Sango. Aboyi yango likolo un individu Katum ya lobi avant asala il faut baleki baboya kolekisa loi nini oyo ezo balana entre loi na compagnie publique ya l'État. En tout cas, elle a qu'ici mauvaise foi, elle a qu'ici hypocrisie, elle a qu'ici haine. Oyo batu ya ensemble bazanango contre peuple congolais, contre président république. Ndeto senga na bino bata ensemble. Soki bo monye simbite, bo démissionner, bo tika union sacrée, bo tika ba poste na biso nyonso. Tolembi bino toza na posa misala mabe na bino te. Yango te biso to yela ki bino, yango te biso to benga ki bino boya pembe na biso, po boya kolakisa biso ingratitude na bolamo nyonso biso to saleli bino. Peuple congolais, merci na soutien na bino, merci na tao bino bozwaki po na kolanda émission na biso Diaspora Debout. Tokuta na mbalasima, Nzambe apambola mboka na biso République de Moitié du Congo, oyo ya Mouze Aidi Nabala oyo azali père ya réveil ya mboka na biso République Moitié du Congo ya super héros Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba na pesi bambote na mamu national mère de la nation Maman Marthe, première dame Maman Denise P gouvernement na biso ba wario toza sima na bino. Nzamba kolongisa biso kimia na libota ya Papa Kadiombo tozali sima na bino pe batu nyonso oyo ba participaki na liwa Papa Kadiombo bakokangama ekosukela bino mabe. Merci, tokutani bala sima. Bye. Ok, tokutani lobby na ba sujet sur malamu to bombeli bino. Bozala toujours branché, scotché, cimenté na chaîne Nabino Diaspora Debout. Bye bye.